tozosenga na gouvernement mboka na biso basala enquête wana tolingi bacha ba représentant ya société civile ba collègue na biso baza sur terrain bakoki pe ko participer na enquête wana, mais entre temps tosengi na peuple congolais mobilisation ezala ba collègue na biso ya société civile ba se mobiliser pour que makambo oyo ya pillage ya ressources naturelles, exploitation minière oyo ezali illicite principalement na territoire ya Mwenga na Kamituga, mais pe na ba province mususu neti na Lualaba, Okatanga, Ituri, esengeli politique moko nationale ezala une fois pour toutes adopté oyo ekoki ko permettre na identification ya ba acteurs nyonso, ezala ba chinois, ezala ba bauti na ba pays mususu, bazala identifier ba oyo bazali ko détenir mikanda ya solote, bazala obligé ya ofuta ba taxe ba impôt et ba mesure paye à expulsion ezala prise à leur rencontre. Bosengi donc babinga na ba chinois alobi ba chinois te, ezala ba chinois, ezala ba étrangers, ba occidentaux, ba oyo ba kozala identifié en tant que ba exploitant irrégulier, quel que soit pays d'origine na bango, bazala sanctionné. Kasi ambassadeur andimi basala enquête kasi ba landande bosolo balanda ko ina batute ko benga na ba payate lokola ba chinois na masusu kaka pona sango lokuta ye atikala na ekimiati atika kaka enquête sila azala pressé. Est-ce que ye akanisi ke soki makambo ana et se commettre na mboka na bango na Chine ke zaki ba congolais baringa bazala vraiment na kimia, parce que yebi ke biso dans les heures qui suivent toza ko publier communiqué de presse et kolakisa ke ba congolais bazali maltraité na Chine. To pesa kaya étudiant moko d'ici la fin de la journée tozo publier yango batika ko déranger ba congolais bato bazali ko sala musala na ndenge ya ko respecter mibeko ya mboka te, ba ozala identifier sengeli bazala identifier ezala baza ba chinois, ezala bazali ba américain, ba français, ba belge, je ne sais pas quelle nationalité sud-africaine, et sengeli bazala identifier il y a un inspecteur de mines, bazosala musala na bango. À la fin biso toza osenga na gouvernement na biso bazwa ba mesures draconiennes notamment ya ko expulser bato ana. Kasi tomoni ministre ya mine pe ya intérieur ba pekisi mokano ya gouverneur ya ko telemisa misala ya ba compagnie wana nyonso kuna na Sud Kivu. Mais ezala malamu yango nde boye ezalaka na mboka nyonso, na mboka nini gouvernement akondima ke bato ezala ba nationaux ezala ba paya aya na mboka babanda osala musana bango na kimuibi. C'est normal que ba mesure ezala prise, toza ko encourager ba mesure, mais pour na biso tozali ba légaliste toza osenga que mesure oyo gouverneur ya Sud Kivu azwaki ezala considéré comme mesure provisoire, mais par mesure définitive et sengeli ministre ya mine yende akoki kozwa yango conformément ya code minier. Kasi nani apesa bakoma osala misala kuna ndenge nini baya baidi batina machine na bazui batu bazoka mikanda ndenge nini? Oyebi ke ba mikanda yango corruption ezaka ka conséquence ya corruption toyebi que ba membre ya cabinet ya gouverneur ya Sud Kivu neti gouverneur na ya kala ya mine, directeur na ya cabinet bazali pe batangami pe na batoyo ba salaki makambo ya ko faciliter ba chinois bakota ti na mboka ya Kamituga. Donc basali yango na ndenge kaka ya corruption. Toyoki ke bozana rapport ke ba policier bakimisi ba chinois baike ezali ba policier to point batu na biso ya kajo bazali na Kamituga o bakendaki pe kuna po na kolandela makambo yango aone bapesinga rapport na tongo ya lelo pona oloba ke certains chinois oyo bakangaki bakimisi bango na bakonzi ya police. Toza kolandela makambo yango toko publier yango d'ailleurs d'ici la semaine prochaine. Merci beaucoup maître pour votre temps.